Saratola TV. Moi, je la traite aventurière. Non, traité vraiment aventurière tout à fait. Elle a vraiment aventurière parce que Nathalie vidéo naïe. En fait, non, comprenez. Dans mon avis, d'abord on a tombé à Jésus na Israël. Saratola TV. La Tibilamba après ton nom que vous allez Mosakoli. Mosal Nanzambi. Mais au Tchéké, il faut oya robenga pasi mungi mo pasi mwana mbali wana ba osambelele. En tout cas, comprendre avec na éviter maman elimbisanga na éviter sous Mosal Nanzambi. Maintenant mon ndé mon tout bon résume un problème. Saratola TV. Bato longwa ebele basaka ba erreur. Basaka ba erreur on est ni. Basaka ba erreur parce que et Fagina longa papa mba yembango motefaga kufa mercredi mais motefaga kufa jeudi ma kufi mardi. Ça dit tant na ya longa faga peut-être jeudi mais yo précipité les mardi. Alors peine oyo le kanango bana mardi ti comme jeudi tant yo linga yo longa po nzamba cha bénédiction liboso nao. Est-ce que goya Saratola TV. Ouais, fallait mon enquête, fallait égoïste, fallait alinga avancer, surtout avancer. Saratola TV. Avancer avancer, mais il faut ça sacrifice. Ce qu'il faut ça sacrifice, entre nous, on doit se le dire, en base à avancer. Saratola TV. Quoi deux. Et à mon arena, Marambo et ça me le Aqua Splash. Yango et ça mon arena. OK. Et go boukana en tout cas Adidas Arena va réfléchir ma bé. Donc fait pas ça faire à 4 jours avec 4 jours successifs. Saratola TV. Maman Gerda toza na moi ba doute moke mon sai na Nzambe a réagi sara lokola yote. Moi na moi si mo rasela ki analyse na TikTok a matina live à laquelle moi si wana mabe alobi na e alongoli bilaka nyonso ya malamu Nzambe atia na vie na e. Ye azanani. Voilà, question à Mitunaki. Yé azanani pa longola bilaka oyo Nzambe acha. Na via mutu. Saratola TV. En tout cas na mouya mayo nanga de près, en tout cas na sala ba 200 na za parmi bateau na 487 visa na faire ifaya benga nga sana sengaye. Bisanga yo zo visa. OK. Saratola TV. Bangumo Aqua Splash ba produire ferré. Mais erreur bezani ni masara. Il fallait qu'il va calculer Saratola TV. Pour il faut fallait qu'il va tomber. Fana faire na ya fali ba benga. Baba lukaka na seconde. Baba lukeli ambazi babosani ke aza warrior a défendre ferré a défendre fali. Saratola TV. Yesu changa poa. Yesu o petit na yo. Adona yo petit na yo. Tindikanga, Adona Ichanga poa. Mais je me pose des questions. C'est quel langage vulgaire comme ça? Liboswan. Langage ya kimosali na Nzambe eza. Bible lo bien ngotokoye babango na bizali na misala na bango. Ofandi na Kinshasa tope na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu pona bino ye bino batu bozalaki kolela na ba service lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine pona kokota na RDC tope na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye ko faciliter bino tâche pona ba service lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, consomme biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement, et paiement ba facture ya mbongo, ya ba fournisseur na bino, oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, basala kapé suivi, pe contrôle ya qualité, ya ba produit, topé, ya biloko oyo, bosomi na Chine. Otuninga adresse soki olingo kutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ekobunga te soki kaka
okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ah, tu commis attendre de la fin. Ba pasteur, baza obima to benga bango 5e génération ya ba pasteur. To benga bango technologie ya sika ya kosambele ye. Totoloba na tango asuka ndenge Bible koma tokomona ba faux prophète ebele ba obima. Ingénieur Josué soki moye ozala tchelanga na photo ya mama oyo. Ba obenga e mama Gerda. Mama oyo ayeli biso style ya kobeze photo ya Yesu. Est-ce que bonzambe eza na kati ya mama oyo? Mama oyo aza ko embrasaka ba photo na télévision. Ba pasteur baza bato ba edikaka masi. Communication nini maman aza kosala na jeunesse? Est-ce que ba photo maman o aza kosalela ayebi te ke ba photo wana eza ba acteur ya film? Moto asala film a Yesu aza Yesu te? Mama Gerda zwa kiti ofanda. Zwa penda kiti ofanda to me ko solo no mukie parce que biso musana biso to sola actualité nyonso eza sur la toile mais to solo na muke ba base no zo sala wana o sala mo trop mais to solo na nto yebona nto za nani. Sommaire du jour, Fally Ipupa aobeta na LCDA Arena aobeta na LCDA Arena oui na Arkea. OK. Alors Adidas Arena le 20 au 21 avril de l'artiste Ferregola, Bameloma na bonne musique, pour soutenir mon amboka, pour soutenir Casino de Paris le 31 août, Fabregas Maestro, Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambayi le 26 mai, Tozalawana et Belé na Zénith de Paris, et puis conférence forum panafricaine de femmes entrepreneurs qui aura lieu en Bruxelles le 23 au 24 mai. Soroyebi aux entrepreneurs. Kouraté événement OT Kouraté forum OT et puis sur OT kaka ressemble baston na yo oko exposer biloko na yo partout na Europe, Amérique, Asie, Afrique sur lingio participer na conférence na forum panafricain oyo OK na 17e rue pona bandeko ba na Kinshasa na 17e rue Oluki Fondation Neema oye kambami bongo na madame Ketia Olangi. Alors okosala l'inscription na yokuna bayebi ndenge nini bako diriger yo. Alors salon de coiffure l'oiseau d'or salon de coiffure eza ngingisanga mikolo yo so ipende oza mwasi oza grande dame oza classe il faut obeta tour na salon l'oiseau d'or eza na croisement saut de mouton na Kabambar. Alors na conseiller bino obeta tour kuna. Merci beaucoup. Retraite de prière de femmes pleureuses en Afrique du Sud, le 18 au 20 avril 2024. Donc, Banaya Soudaf, femmes pleureuses, femmes combattantes, femmes de chaleur, femmes de feu, femmes de vision. Faut que nous la massou mon abisso pas nzambe ma nzambe zaliko na biso na bengsi en Afrique du Sud le 18 au 20 avril. Retraite de prière de femmes pleureuses. Alors, RM Like, mafuta kitoko, na recommandé bino yango parce que isa mafuta oeza rongengisa lo poso na ngai. Alors, bozala wana
Mouto a besoin à RM Like, on peut contacter Penoro Yams. Toko diriger directement na boutique. Alors, un grand merci na famille Olangi et big dédicace Nabino. Un grand merci l'issue na maman Ninel. Maman Ninel Peter. Moi c'est Mundele. Un grand merci à toi. Un grand merci na ba meilleur fan du monde. Un grand merci na ba vrai nanga. Un grand merci na Bandikobo Olanda biso na Top Max officiel et puis na Sarato la télévision pour continuer à s'abonner massivement. Balobi Bordi Rezambo Kananga, analyse des Zambo Kananga. Ambassy bourgeois à Longo orchestre Fali Poupa. Na Congo, celui Tobito Lukaba orchestre, où ils ont la stabilité. Il y a un voyage, stabilité, il y a un concert. Toujours retrouvé F victime na Kati. Et là, on est Longo ici, Ambassy, Pembe na Fali, na F victime. Point d'interrogation. Il paraît, Wanangate, il paraît, Babiloba, Lobanengeza, Lobama. Alinga Kikeina. Il paraît, entre guillemets, ils ont la confirmation. Il paraît, les sous-sous. Atonga qui Fali Poupa et pas ex nae. Il paraît, les sous-sous. Te wana na Lobana kati émission. Gola tisiko nana zuba visa te to pas zuba visa. Tozo koyoka bato ba koloba faire gola bimisi 87 visa. Est-ce que c'est vrai? Et puis na liste à 87 visa ngoso ki to bito calculer orchestre à faire. Ils ont moins de 40 personnes. Ce peut to bito luka ba communicateur à faire et baza moins de 10 personnes. Bon, 87 visa wana na banani ba zuba visa. Et ceux qui a solo fait égaux la Zuba visa, concert est dans quelques jours. Pourquoi faire égaux la tisi quoi za séjourner quand on a quatre Kinshasa? Tout cela on a quatre émissions. Concert ya Aqua Splash, faire égaux la lobby à Buki Aqua Splash, Mukolo Aqua Splash a benginga lobby a sali perte. Ba baby sele biloko, ba Buki, ba Yibi. Idée à Kobeti ça fait rigola na Aqua Splash ezaki nini mukolo Aqua Splash. Trouble, scandale plein salami na Aqua Splash. No comment to solango peka awa na kati émission. Balobi na kati à concert en plein concert. L'artiste fait rigola a été menacé. Par qui? Par les Gaulois. Ba Gaulois ba menacé bazaki o réclamer nini? Batumsu babi ben infiltré ba warrior. Est-ce que warrior place ba Gaulois baza 2-3 personnes beaucoup risqué vina bino bo matana podium pour nous menacer faire. Ça reste à vérifier mais trop analyser en na kata plateau. Et na ko épargner te ingénieur Josué Tchelanga na photo habillement à faire rigola na concert à Aqua Splash. Rigola à la chemise made in femme. Chemise à Banabasi. De quoi analyser to quoi analyser ba concert pe oza obeta mana poto concert à pasteur Mike oh ndeko na biso moi si on a aussi un ingénieur je suis tiré sur une photo na yazo bana taza rwandais aza congolais aza burundais aza nani ay ko ça la pétition pour na ko boycotter concert à pasteur Mike et puis pour na robuluka ko bomae ndeko moi si toye ba famille na tout à l'heure ba rejoindre biso na ba miniature. Noko Yams na pession mbote. Mbote Maman Sarah, mbote na bandeko tuba otala biso boza ebele. Merci beaucoup pour la confiance, na attention boza lango na Sarato la télévision et puis na Top Max officiel. Merci parce que Bopé Sarabiso toujours attention à bino et puis confiance au bozara nango et pas na biso. En tout cas, merci beaucoup na ba maman na ba papa nyonso batala rabiso be balanda rabiso. Je vous invite à rejoindre ma futa RM Light bo pakola yango po yango ezo pesa tanki toko ezo sungata et pesa éclaircissement ya bien soza moto a pembe. Soza moto mwindu na si bo mona tena ngandenge ezali. So oza pe moto a chocolat bo mona caramel Maman Sarah azanango. C'est grâce à cette dame
madame Rachel Mukuna a osala mafuta RM Light on est tout ça là pour na ba kentos ba tampon ba moustache ba cerne et longwa ba vergeture et longwa ozwa vraiment teint uniforme benga RM Light partout aux ali na minute déjà na carte espace Schengen ezali soko bengi et côté déjà na minute en tout cas bato tout en Europe bon joyeux facilement ils en France puis bato en États-Unis je crois trouver la bino ba adresse place au broje là ba mafuta na biso ya RM Light. Merci beaucoup. J'ai toujours l'habitude de roloba ke Nazara maître cuisinier et Masara Kaming non ça publicité. OK, vas-y. Kaming té na bandama ko collection officiellement. Je suis maître cuisinier des formations, na lamba na ba fête, naza dit-on agence événementielle ou na lamba na ba fête, na organisera ba événement, on a pour ça ba mannequin, on a pour ça ba protocole, ba fille d'honneur, ba garçon d'honneur. En tout cas, tout ça vraiment un service on a mobimba. Oh, tout ça nango, ngamo na za maître cuisinier na lamba na ba fête. Ils a fête religieux, coutumier, civil. On a pour ça mini brochette, mini beignet, samoussa na sala rango, cocktail na sala rango. On a besoin au lieu bilo wa bien, au bilelo na lamba landa ou de madame lambate, to benga maître yam sa lamba biso lo kesse. Na yo lambela bino la même no pondo ali mbono ba chance na la belibino donc et là parmi misalo na sala na vie or mi go sa musala o merci beaucoup na maman Sarah ni nango ko pesinga nzale que to lamba lelo te vraiment te lelo daza programme na yo lamba mo déjà na programme na yo lambele ngando de ba bomaki o ba miki ba benga ba lokese ba ngando ba miki na lokese ba bomaki pe déjà ba tient congélateur do ba ozela kanga na ki pona lambela ba ngango do na rendez-vous sur la route pour hier si ba 13h 14h na ki maman na yo lambela ko me manga tatelo ka épicé Papa Sarah, tika boye. Tapuna suka, nazwa tama parti ngando na ngana lia. Ah, za batu de babenga ko benga. Eza ndako batu, pa Diego. Mais ndako batu na kati ya service. Basiko kala ba basiko ba okamwa do. Ah, ça ou ça ka toilette. Kasi o. Yeba ça ka service o. Oui, nazana kati wana ngane na episaka. Zela to luka deli la yo la biolo ki se ala. Et puis biso peto lingala biso mixer te ngana za wana pa otuta. Mixer ngapela lingago mbati. So la bango ko la na mekala. OK, c'est ola mona ni. Na lamba lo kese na osela bango na malemba. Ah na malemba lo kese ngo bango balinga na lamba ngo ka bongo me ngana lamba ngo ya soupe normale, soupe mo rouge vraiment pour lo kese mbisa a fait musulini za ka pembe. Pembe lo mbisa. Ce qu'on lamba mana soupe mo rouge na tie moi légumes mo pembeni. Ah ndena o calculer na chata ndi bango balobaki bango balingi soit dongo soit ngai na za ndi mo na lamba ndunda ya légumes ma ndunda. Wana be na lamba ngona maki oka ya maki na ndunda suka na plan ngaba lesanga papa Diego sarani mbika nani basang mbika na ndunda suka na plan laisse tomber. Toujours en émission. Toujours en émission. Merci beaucoup Naya Sylvine Jane Jolie Nyangonango ya Losako. Merci beaucoup à maman Véro Balissa, la maman Chéra moi aussi, maman José Loussadis, maman Claudine Bokato là je vous salue famille Libot à Londres, na Belgique, na Bo Sanité, na Pessimbo Tepa ya sœur Nangai, maman Mita Dina, maman Lily et mère double et puis maman Annie Bassipeur, je te salue en tout cas. Réagir maman Annie so réagir au Samabe. Merci beaucoup na bandeko Tubota Abisso, Lusamba depuis Chips, je te salue et Gisèle Choc à capacité à corpulence depuis Suède et Fana, je te salue. Capacité? Il y a corpulence. Comment on est? Gisèle Choc. Non, qui combo et côté sika ils allaient avoir la cale. Gisèle Choc à capacité. Gisèle, Gisèle Choc à capacité à corpulence et Fanda. Oui, que nous avons aussi émission bien voilà, il n'a aucune anzale. Pour la rendre de l'histoire de moi les poissons, je vais manger, j'ai faim. Non, qui n'a solo. Quand il y a des solo, il y a. Ngando et tout. Non, qui peut en la première émission, il faut aller à Mbama, pour la cause AVC. Vous savez, on est dans le combo. Amen. Voilà.
Ingénieur Josué Zola sa photo à mère. Mama Gerda. Mama Gerda. Mama Gerda. Kota la na mama onde to mona na photo. Accoutrement na ene ngalati. So talié. Baby sio décortiquer mère à cause anan. Na ninga la telika. Bon, l'habit ne fait pas de moindre. L'apparence est souvent trompeuse, moi je le dis à chaque fois. Mais des fois, il y a l'influence qui joue dans nos vies. Oui. Par influence. Alors, aligné juste makambo ya zo sala influencer bato mususu. C'est ça. Mais peut-être na kati na ye yimuko ane bongote. Omona muntu mususu awomela masanga po avani na bato. Mais amelane masanga te bon. Lokwa bango ba omelanga pe na melakaka. C'est ça. Ko détailler mama oyo na ndenge na omoni bwe na ozana mo idée te. Mais ko détailler makambo azo sala nde na ozana idée. Parce que la personne na yebieti. Mais makambo azo poser acte, makambo azo sala quoi acte na sociaux, ni de pousser en tout cas, là, je dois être clair avec en fait, place dans tout ni l'amba que to confirmer tes mains, so honnête, moi si moi lati, atiki ma belle libanda, atiki ba fesse libanda, mais si on est fio à lati, so ba bio détaillé, au traité mba mondumba. Dumba ouais. Na ndengo monele lié. Si on ndengo monele accoutrement ya maman o na zambala o alati koto ba ti étoile na sim étoile to qui pesa drapeau donc ndé kazaleli. Non, moi je la traite aventurière. Non, traité vraiment aventurière tout à fait. Elle a vraiment aventurière parce que Nathalie vidéo na yé en fait non comprendre té. Na mona yé d'abord na tombe à Jésus na Israël. Après na yo mona vidéo na mo bimika ndamba bato na ba stati yo bozo mona bato sambela mona mobali ya ba Congo elle s'adressait na papa Simon Kimbangu ba sambela mona mobali yo abenga papa Simon Kimbangu mona mobali manque déjà de respect, manque de respect d'abord ata ya guide spirituel ya église wana te mais loko la nanu kaka papa ya mukolo koko na yo parce que papa Simon Kimbangu aujourd'hui a kokolo a déjà plus de 100 ans déjà donc l'histoire il y a Titanic na 1912 hein 1912 et ça là papa Simon Kimbangu je crois ba année na ipeka yango wana donc déjà il fallait même pas calculer quand ben papa Simon Kimbangu mwana mbwali oyo en tout cas moi j'appuie pas et je suis contre automatiquement par rapport à ma propos à tenir. Et puis ce qui est papa Simon Kimbangu mwana oyo ba prophète minene ba ya bandimi Simon Kimbangu le la prophète. Après toi tu viens pour le baquet mwana mobali oyo je trouve pas, en tout cas je trouve pas. Et puis na moni on za na sens té olati bilamba à prétendant que vous allez mosakoli mosali na nzambe. Mais au tchèque il faut oya robenga pasi mungi mbangu mwana mbali wana ba osambelele en tout cas na comprendre en fait na éviter maman elimbisanga na éviter sous mosali na nzambe maintenant mon mutu po ndire zu moi problème parce que mutu so zu problème et l'obisa ba tumaka moi à travers parce que papa Simon Kimbangu même bana na yo baza lelo na guide spirituel la koko na ye Simon Kimbangu aza psychologue wa guide spirituel aza koko ya papa Simon Kimbangu le prophète. Mais comment yo benga mwana oyo Simon Kimbangu. Donc est-ce qu'il y a mon image c'est rappeur de raison en wana peut-être va place à Kenya dans Israël kuna ba réalité arabe belé pour ba prophète belé la sous makambo ma ya Israël yango oh oui la Israël yango oh bouger Israël yango ba la sous makambo belé tang bayaka avant que l'Israël moi personnellement na yeba qui était à que Israël aïe a commencé à scandale na internet et batu nyos ba attirer attention vers yé idée na yé ezali nini olinga communiquer biso nini c'est ça le problème olinga communiquer biso nini parce que bible déjà le bagango na ko wanga na bango na tango asuka bako yeba ko loba na ngai pe ngai na salela ki yo nzamba ko loba na yebi yo te à travers ces œuvres neutres banani bazaba vrai banani bazaba faux vrai il faut se comporter boy c'est ça le problème moto aza vrai il faut se comporter maman azo se comporter azo bina na podium musique ya ba yanké mais na bonzambe et puis même ba parole na aza trop vulgaire
na ebité eza lignée ya Marie Misambu yeso yo ngonga nga ekobeta mokoloni yo nzambo yo na ebité ya fait mais Marie Misambu qui est très douce na ba parole voilà peut-être qui brutal na danse mais koyemba na koloba elle est très douce elle sait vraiment elle savait vraiment comment adorer elle savait comment attirer attention ya nzambe avec lui évidemment mais peut-être bango batalika msunde ane ko belela yeso yo yes, peut-être bango ba monaka wana or ezaki peut-être rythmétique à musique et senga il faut naja yo nzambo yo musique rythme ne sengi bongo mais bango ba oyeba te bango ba yeba komisi yango changa poa et changa poa ata yo moko même ça yeso cha poa ndeni temps de la fin yesu cha poa ndeni langage ya olobana yesu yango yesu changa poa yesu o petit na yo adona yo petit na yo tindikanga adona ichanga poa mais je me pose des questions c'est quel langage vulgaire comme ça liboswat ya langage ya kimosali na nzambe eza bible lobi yango tokoyeba bango na bizali na misala na bango donc aussitôt komi oyambi yesu roi mokonzi pe mobikisi attitude na yo ekoza ndenge moko na mopagano te nini bino na kata bonzambe boyela biso bopagano c'est ça le problème. Maman Gerda comment on a une galati bongo. So balobi o identifier pour même na kolata ba identifier abatu. Si. Nenga lati wana babi identifier. Est-ce que ko ndima kaza musai na nzamba prier pour nao? Jamais. Ni les prophètes chez soi mais je crois pas parce que déjà Bible le ben na biso bakoya na komonanga. Bakote na komonanga. Voire même il est allé plus loin bakosala même ba miracle au-delà ya oyonga na salaki na komonanga. Mais la souka na yebisa bango na yebibinote. Qu'est-ce qui me prouve? Na place mon peuple périt par manque de connaissances. Verset ne troublanga mutu. C'était par la connaissance de quoi que mon peuple était péri. C'est ça ce qui me fait mal. Na yebite est-ce que église on okende. Est-ce bien? Est-ce que ba acte non opposé? Est-ce bien? Est-ce que nous avons sambe le Seigneur Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Yende il faut na sambe là. Donc makamona nyon so nazara mon so na sambe mona bando sambe na binza me orienter ngai na nzela oyo yo olingi. So eza nzela wana te chama ko na kilo na likate na kendete. Bible na linga so place mo Bible baka bako poser maboko likolo ba malade, ma malade bako bika. Qui va poser ses mains sur toi? Non, que le fou comme la maman guerre d'assemblée, la ngandenge nini, yemouazana vulgaire. Ana ba problème belé. Yemouazana vulgaire, yemouazé ça makambo à Israël. Pour ça makambo. Donc pour ça makambo nous se verra que Israël. C'est que biso toto yambela to ndimena yesu lokwa mokoto mobiki stocké Israël te c'est que to sambela te. Pour y avoir ça va scandale ne faga que non Israël. Ça fait mal et puis dans l'ingasoubi le c'est le barake. Nathan Wasuka ba prophète ba ebeli ba koya na kombo nanga. Il y a 5 ministères pastoraux. Il y a un ministère docteur, évangéliste, apôtre, pasteur, na prophète. A épargné 4 à chaque prophète pour lui. Il fallait être un docteur. Nathan Wasuka bo mona ba docteur ba comme ebeli ba yana kombo. Et la Bible le dit kaka ba prophète. Et si koto vivre ravagé nyonso esa mana ba prophète, ba ko escroquer ba tout ba prophète ba ozo ba mbongo, azu ba préservatif atie likola mesa azu mbongo atie likola mesa, ba osale vidéo azo mela ba chicha mela masanga, mais lobi okomoni na tongo na cheur a oteya. Bandimi pe batondi l'église. Et belé pe ba oyamba. Natali vidéo ngo ya vena so Denis Lesi aoya na vitre, aoya Zabi. Tala Denis Lesi azoya Moutoumora ndo filmé les prophètes de la nation ayi bou a tout ani na vitre. Ba porte ezara et fuma ya tout ani. Mouta ebisi otala ngonde. Moutouma ebisi alobi prophète nzela ngo koto akoti comme dans ndo filmé prophète bien mai. Prophète a kende ya yo ki yango azonga bi. Koloba bloko wala la TVT. Il y a des délais chaque jour dans la catastrophe vient la mission. En tout cas, et puis prophète hein. Prophète et puis les autres
Et puis il y a aussi bandimi oh balonga bandimi ya Yesu ba comment bandimi ya pasteur ba yo kapé. Problème mosusu c'est allé maman garde a bami photo ya moto a tourna film à Yesu na ndako na ye na bami tukana ye partout. A benga ye mobali na ye a opesaka ye ba bisou aza ko embrasser ye même. Ba filmer taningi na embrassera Yesu na nga mobali na nga. Na éviter no ko ya mswa neza communication nini. Déjà moto aza ko embrasser aza Jésus-Christ te aza figurant. Le roi madame Bellevie a comara filmé basali scénario basali casting baponi yam si o remplacer aux le roi pasteur. Si. Maman Sarah. Et tout ça la passe parce que na zone kana versana le bara mon peuple périt par manque de connaissances. Na moni bato asali maman on a moni na garçon mo asara ba théâtre bo ala travail kilote bo na podium mo quelque part azobina garçon na pas zobina bref na habité sur zaki filma na moni quand même bato liboso na ye une grande partie terrain où zaki propre je crois que terrain municipal à Bandal to terrain GD aller ma posaki vraiment na synthétique. Oui bi problème est ça d'abord ozo ça passe izali nzambo orienté biso apesa biso banzela bien roleka amen. Oyebi Bible le bas place mon lobby Jésus il n'était pas attirant, il était ni beau. Yesu azala kitokoti azala attirant te oyo bato ba ko tala ye ba apprécier ye de près ou de loin. Bible le bas ngo Yesu azala attirant te azala kitokoti. Ce qu'on a évité maman guerre de loko la prophète. Loko la prophète ya Nzambe, la Bible dit ne jugez pas, mais tout ça la ka moi ba analyse. Loko la prophète a vu photo ya acteur mongo oyo kutu acteur en hôtel ko kufa pe si je m'abuse pas hôtel ko kufa pas trop longtemps au bato ba bimisa même kazala mannequin acteur en azala mannequin a défilaka bato ba bimisa ka acteur en azali na drogueur chrétien te bato ba bimisa ka acteur en azala na ye comment on appelle ça pédophile azala na ye muta sima azala na vewe machin na bandaka ba chrétien ebele film nani photo ya acteur on ezala lisuté comment yo prophète oyebisa ba na Nzambe bazwa photo ya moto c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Comment yo zotinda photo otinda basali bana na Nzambe ozo kotsa bana na Nzambe na perdition. Comment vous avez bana na Nzambe bozwa photo ya Yesu nanga na embrassaka ye botala Yesu nanga oyo acception Yesu a joué ka rôle. Oaza kitoko. Deka Bellevie a comment filmer na yam jouer. Allez, film Tikali après 70 ans, 60 ans. Allez, bien au juif parce que le film en est joué, mais pas trop longtemps, je crois. Ouais. C'est dans les 90, 77, hein, 77, 78, quelque chose comme ça. Des films en est joué, mais et puis joué même à 77 d'acteurs on a joué. Alors le roi acteur à Liboso et puis film à Liboso chrétien va réaliser yango on a réalisateur on a metteur en scène batali par rapport il y a figure na bango tocheye. Ils appellent parce que va s'inspirer dans la Bible parce que ceux va s'inspirer dans la Bible selon le film on a ben va tcha Jonah boga bongote parce que Bible le ba yango Jésus était ni beau ni attirant. Mais quand on a ma guerre d'azur Jésus n'est moi il n'a pas l'air d'embrasser Jésus naï donc ça là il idolâtrie au côté ça ba na Nzambe na perdition bango ba ko sambe la photo baki oluka photo à Jésus moko be ba na ba tchana ndako ba ko ma koloba soit nga sambe la fuka mili boso photo wana abandi o sambe la. J'aime bien cette passage biblique qui dit là où réunit 2-3 personnes dans mon nom je suis parmi eux. Je suis là. Na linga wana donc atana na se ya mai na se ya mai na olinga na kufa place Daniel akota na fosse ba lion wana ka tango sika beleli azumba moko solution donc pour notre solution faut qu'on a que Israël te faut na ka tombo est na okendango peut-être pour na ko visiter et puis pasteur ni na yo te ya makambo Yesu akena tombo parce que yemo ko tango 3 jours et koki ba lobi le fils de l'homme n'est plus là. Vous cherchez le fils de l'homme. Il est déjà parti, il a assez couilles déjà. Il y a besoin de cercueil, un moto de assez quoi. Tombo et tigala de vidéo, mais ma biso kunandeni. Ça.
Donc, exemple, mon to mona on est ba secte, ba to ba koti monde molili trop, ba o dembe na kombo Yesu. Oyeli biso drapeau à Yesu, drapeau à Yesu à Israël. Yesu a un drapeau. Drapeau à Yesu, oyeli biso étoile à Israël, ndeto yo sambele lango. Et puis ba étoile à Israël wana dans totem nango. Si, et dans la totem nango, il y a un esprit derrière cette totem. Parce que derrière totem esprit toujours ezala. Sikoyo esprit nini oyo ezana kata totem wana oyo yozo yela bato ba sambela na sima wana. Ah, ça fait très mal, voilà. Alors, Mama Gerda, toza na moi ba doute moke, mon sai na Nzambe a réagi sara lokola yote. Moi si mo rasela ki analyse na TikTok, a mati na live à laquelle moi si wana mabe alobi na e alongoli bilaka nyonso ya malamu Nzambe atia na vie na e. Ye azanani. Voilà, question na mituna ki. Ye azanani po longola bilaka oyo Nzambe atia. Na vie ya mutu. Nzambe atie. Nzambe azala avant mokili ezala. Azali après mokili akozala. Obi le bengaka l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Asala yango déjà bongo. Atie yo na destiné na yo. Moto. Oyo azali na makila na maya o dépendre na pema Yesu. Nda lobi ya longoli yango epa na yo. C'est impossible Mama Gerda. C'est que Sambela Nzambe biso Sambela rati. Oza Nzambe no moko Sambe outna ni Israël. Israël. Wana Nzambe no moko Sambela. Et moi j'ai dit na bato tout ba olanda mama oyo, en tout cas boza la prudent. Très prudent. Boza la très prudent parce que bo éviter nzela ni bo okende. Enseignez-nous la Bible, c'est fini. Bo la biso livre Apocalypse le bana biso nini. Bo la biso Malachie le bina biso ni photo pesa ka moko azomi na biso. Ya maswel na biso na fin du mois to suite to tiki na nda kwa Nzambe. Ole boye la biso makambo boye la biso ya kitoko mingi. Voilà, passons à autre chose. Na ibe na ose l'appel à Nzambe hein. Appel les oya, na mona ka ndesko appel les oya ka mo appel pastoral, mais nga na mingi appel prophétique. Ah. Na ose l'appel à Nzambe. Yams. Ah. Ambassy bourgeois à l'ongwe na orchestre Fali Poupa. OK. Orchestre ils a très bien réputé. Ils ont un contrat, un voyage, une prestation et belé parce que artiste peut se sentir à l'aise. Il faut ababer tarandou les troncs, un contrat et tout. Et tu es bien que comme on a F victime, les orchestres va foutre un salaire à bien, ma ramener tout bien. Mais tu l'as dit tout le monde qui te montre ambassade à sa conférence de presse qui a long un orchestre à Fali, à l'équipe pas tailler chemin là. Vous comprenez ni nakatiwana. Bon. Déjà, Lélo, sur le plan marché, sur le plan concert, sur le plan production, F Victime fait partie de l'orchestre Mineni. Voilà. Donc, ton coach F Victime peut-être n'a ferré. Mon qui est au il y a pas héritier. Mais F Victime, ils ont concert, orchestre, ils ont vraiment dans la production plus et puis ils ont plus dans le voyage belé. Malheureusement, l'artiste Ambazi n'a pas pu rester pour habiter à concert il y a 2025, il y a double stade de martyr. Il la première histoire. Et puis, il fallait habiter à l'issue concert, il y a Arena où il y a J. Awa. Et ça fait très mal. Maintenant, il y a une question. Artiste, il y a un longwe, tout va longolier. N'est-ce que question parce que je parle avec Ambazi mais jusque là na tunagi kara na yoki ozigi si Zaïre na saki na bina mon de Zaïre zigi po na yo abisinga ah bon tout ce que wana parce que Ambazi vraiment c'est un frère pour moi que se parle bien na yebiye depuis aza ou aza leloté mais na za na précision te na tunaki epeti po na yeba ba longoli yo to olongwe. Ne place na olinga na yeba pour na décortiquer. Yo dans information de bien longwe. C'est à longwe moko. Je me pose des questions. So ya mbazia longwe yé moko. Pourquoi? Parce que jusque là oyebi bato alongwa ebele ba saka ba erreur. Brian, tu sais pas fermer la porte? Bato alongwa ebele ba saka ba erreur. Ba saka ba erreur on est nini? Ba saka ba erreur parce que et Fagina longa papa mba yembango monte faga kufa mercredi mais monte faga kufa jeudi ma kufi mardi
Ça dit tant na yo longue ça peut-être jeudi mais yo précipité les mardi. Alors peine oyo olekanango bana mardi ti yo comme jeudi tant yo linga yo longa po nzamba cha bénédiction liboso nao. Est-ce que goya? C'est ça. Moi ça nga omba li passe auto longa pas confié. Abeti pape yenga abeki se yenga atiko yenga. Abeti pape yenga mais na ebite so yo kana. Auto sanze momo kitoko pe awa. Omba li passa. Na ebite so yo kani wapi. Il faut mieux réfléchir. Ambazi na yebi très bien, on se connaît d'où vient mais on a trouvé un kolonga moko précoce en fait. Il fallait qu'il a marqué l'histoire et puis na kati ya F victime, ngapo na ngana monaka ba musicien o ngana yebi kuna. Eza ambazi na Nathan. OK. Nga selon nga deux musiciens ça n'engage que moi parce que nazala moi na monde de musique ba musicien o ngana yebi et pas ya fali ezala ambazi dans Nathan. Nathan na yebi parce que na mona ya moka mbinga mulai et puis na yoka 2-3 vocales na ye ambazi na yoka nzemune wa yembela papi matalatala na yoka penze muno na atélé na kabuya 4 personnes. Donc mona yeba na orchestre na kabuya. Ambazi, Nathan, na atelier. Mais aujourd'hui, Ambazi sera longue. Je refuse pas, ils ont carrière, n'a calculé bien. Mais ce qu'il fallait qu'à réfléchir bien, il fallait qu'à manuela bien. Il fallait que l'année va passeport. Naza va visa n'a pas 5 ans. Ils en ont donc. Aïe bagama ça pour fallait maintenant yoki na conférence de presse à lobby jalousie, convoitise, égoïsme et pas fali à verrier. Fali égoïste, fali montanketo. Bon. Ouais, fali montanketo, fali égoïste, fali alingabatba avancer, surtout ba pembe ne ba avancer na yebité. Et si ce qui peut avancer, avancer, mais il faut ça, sacrifice. Ce qu'il faut ça, sacrifice, entre nous, on doit se le dire, Ambazi a avancé. Ambazi a lebi, fallait à Zamutaketo, fallait à machin. Selon bateau, on a monité, mais il y a qui bateau ba oloba. Alingi, Fabi, fallait. Alinga bateau, mais il pas avancé. Ambazi a avancé. Mais avancé, Ambazi par rapport à Ndinga Naibagi Mutunanga. Ambazi a et ça, l'eau. Nandenga lelo en tout cas je dirais a avancé. Que poto na famille na bazola ba visa à 5 ans lelo en tout cas il a fait quand même fallait ça quand même effort na ba effort ya Ambazi na ndenge na ye mais fallait quand même à jouer rôle mora munene pour na tremplin na ye à avancer. Moi je dirais ezali déjà moi je dirais en tout cas haute voix eza de par Mongwa Mabé et pas Fali, qu'on se le dise, parce qu'Ambazi, c'est parmi les soldats Fali. Parmi les soldats, on va la TV, sur Fali, on a un programme, il faut combattre sur Fali. Ambazi, Moutaloba, il fallait l'équipe, même pas, nani, VON de Nawemba. Ouais, c'est Ambazi. C'est dans la guerre entre Fali et Ferré. Donc, seul musicien, ton nom dans la télévision, c'était Ambazi. Mais Babi Pelelo, seul musicien, il a F victime. Bon, le roi comme leader, il a toute sa responsabilité à pas responsabilité dans siko ya omona ke il faut siko na avancer. Il faut siko na yemba parce que ceux na checké na yebo yemba te et ça ridicule. Et ça ridicule. Maintenant siko c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'elle se rend compte, c'est maintenant ou jamais. Il se rend compte plutôt maintenant que ngai bourgeois Ambazi na minute où on a soupe maintenant aigleté, avantage tout nous avons on a sima aigle. Lelo isate, est-ce que Ambazi c'est aujourd'hui qui a occupé ta Zénith yé mon orchestre naé? Est-ce que Ambazi lelo kenda a occupé ta Bercy to casino na France na orchestre naé? Est-ce que Ambazi lelo ndé a recréé relation na madame Catherine to Schengen, ba pesa visa il y a 3 ans ba musicien naé. En tout cas, il fallait mieux réfléchir. Il fallait mieux réfléchir en tout cas. Bon, et ça souhaité ce qui a longé. Parce que il y a une rumeur ébélée. Il y a une rumeur que Ambazi a lingaki moi na fali wazana poto. Oui, c'est parmi les rumeurs où on a eu qui mais et n'a pas précision dans côté. Oui, mais dis nous cas pour être à longwa BCBG. N'a eu aucun rumeur oh. Mais na confirmant côté parce que ma sola balabala ezala esukaka na balabala babi jino alingaka mwana yave na biso jité
Wera. Moi na leki na biso comment ça exaucer. Ils doivent exaucer na gladi. Gladi ne mukolo. Exaucer ne mukolo. Alingaga exaucer. Yesi ko exaucer le ko ba ba ni ma musicien te ayebi pe jinote. Ndé ayo la salé qui na une photo, le qui na oh mais c'est un musicien avec ta musique papa Jean Bedel. On comprend. Mbala moko tangu JB wera yo kiango abengi moko JB ah mutunanga webi ke miseno mo kalingi mwana yo ah misenanga ali mwana nga miseni ni wana Dino alingi mwana exaucé akata mbamo abengi c'est on solo ni na yoka akati mbamo abengi Dino jiba benga kabangoti jiba benga kabamisente mazwa téléphone asengi allo oi tina na numéro petit wana Dino asengi nani allo oi Roger Ngando ah ok tina na numéro petit wana Dino jiba zuya ngoa donc azakata numéro ba misi azango te abengi ayamasi ko yeso ki Dino kapore chazaki zo ina nani zo na mwasi na ye ba bureau na bango zu téléphone asimbisi bureau papa chéra bengi tombe ko na bo wa bureau allo petit yo sakananga te eza yete ezali bureau na aza passer ngai azo kipe passer ngai yo ba papa chéra azo kipe yebisai alongwe esuka bongo akati téléphone baye bayebisi ah oui parce que mon numéro bengi on dit papa chéri mutu atala bo numéro mais oui abengi Roger Ngando yo makamni o sali trop tard era rep bayise ba bi amata na podium ka so jiba zati so jiba ye amatati et puis attaque concert à Bas Congo a okete carrière est koufi bon soki bourgeois pas sali bongo pas Keina te pas Kelia fallait na faire babato ba bi place ba wuti au-delà ba guerre aux allons internet on comprend fallait na faire au-delà makambo tout éviter mais parce que toi déjà na ba preuve nango ya jibena wera ba guerre nzoro basola na bango donc togolo ba teke fallait na faire c'est impossible et cause après ba solo la na bango mais ba tchaka biso ba guerre mo boy et bon autant que tu mona ngala faire na avion ba étonné batalas connait na kenda donc na faire na ndenge siko beaucoup tana ina ye bo solo li fallait pe na faire to tika la qui dit ba ba zala ndé boy donc e ko zape allô Hervé na bien oui bien non on ce qu'on fallait avec ce qu'on Hervé oui bien fallait ce qu'on avec fait il y avait ce qu'on Hervé allô Hervé ouais nédigo oui bien on comprend te oui petro na mbazila lingi mwana aya kuna te soyez kuna faux esili bouton yo kozwa okotelenga na borkese nyonso okokota te na ebisi yo akofere akuza lobo sekape awales ko manzaka ambazi aselo timidité awale manzaka oseka ambazi neni aselo timidité ambazi ora wale manzaka timidité mais ko na kati ya ale bie ana moral masa na ifali donc o lekati donc ce qui est à bongo na évité na olobanini parce qu'ils ont un sentiment à bolingo moi je sais pas sur l'inanda banaïmunga ils ont manque à respect à olinga ils ont manque à respect pour ça qui na moi la boss non c'est pas mais quand moi c'est boss ils ont manque à respect mais ce qui est à bongo ils ont les odi so il va basé à longo yemoko forcément monique à coquille face sa carrière bonne chance à toi bourgeois Ambazi et Salo en tout cas on te souhaite que de bonnes chances Nzamba Pesayo vision vraiment il y a aigle donc batumsu babi azao tonga fali audio na emo azao tonga fali et pas moi si na emo poto nde audio ane komi pas fali parmi ka ba raison batu ba obimisa na réseaux sociaux te soki ana tonga fali audio linga ebima ngape na obiti ya na tikute bima ya na tie bima et puis pour il faut fali batonga reka ouais batonga pe moto sama kama mabe hein pour il faut fali ka batonga rai to isaro osali ka malamu to oyogi voice na biso to tonga sara pour sama malamu obi ke sara OK ba potonga no lela ngo fort
les États-Unis ayemba mo Chine maman qui Vietnam Inde azonimba mo na kaka 3 mois ah mon amai na ngana nzamba osala fort na osepela makasi so qui voice ça bon est-ce que vous silika au monde que non bazo apprécier na bangonga ba otonga na bangonga positivement mais ko tonga oyo au monde mabeza lié sara o laksani nyango ka ba vieille puis comment ta ba vieux kana ba first class ka ba first class ba vie paraît embassy fallait y pas nzembo parmi bandeko bazora banzembo mais pour mpeza fallait ko linga pa pesa embassy nzembo est-ce que embassy a koyemba bien pour ça pe image est victime ayemba ya nzembo mo ayemba ya nzembo mo fallait apesa pas pima tala tok ayemba ya bon ils peut-être manque à promotion au moins les logos ambassade ou terre au sein de l'émission ils ont peut-être car erreur mo boye salamaki sinon c'est un bon chanteur est-ce que je sais m'to c'est karasi mandé et celle qui ngana auto seka erreur si yani si et puis cause à la pesa qui peut-être la émission et cause à peut-être agitation fan affaire na ya fali ba benga babaluka kana seconde babalukeli ambazi babosani ke aza warrior à défendre ferré à défendre fali na ba degré tout bon. Ambazi c'est un bon chanteur. Je dirais pas un bon chanteur, mais sinon c'est un chanteur assez débrouillard. Aïe bien. Aïe maranaye na balenge na baline na aïe maranaye. Ya nga ba pese nzembo, mais nzembo ba pe. Oyebi to me kana ova na na point o ba fallait fula ba musicien na été. So ide a musicien pese nzembo. Aza su na tata ya lukelo bato boka na nzembo to muto oyembela to na promotion, ba musicien na nyoso fallait pe ba nzembo. Promotion ni balika na ba chaîne pour na banzimo na bango. Est-ce qu'il faut falli pas sa promotion? Ça to zongi na wenge. Faire avouer rappeler ça ba musicien ba nzembo ba héritier ba nana ole ka héritier ole ke mission ole bela wenge te ma ole bela nzembo na ya ucho yemba na wenge. Si bazai belé zaka ambazi te ngaku na biso na bi ambazi kutu muso ute ko lungwa kene poto at comment nyana Bolo yang ye pas senga ki kutu alungwa neti bolo yang kutu je te dis sur la tête de ma mère de vivre na ebiete na ebiete mazam musicien ya orchestre ya munene batu pe ba ko lota ka balongwaka di à quoi en tout cas ngai na no calculer vraiment que abia vandi 15 ans 16 ans peut na fali 15 ans peut na fali oui il peut avoir raison parce que ngai tant na yebani na ambazi to ko zape jana ba 12 ans depuis na yebani na ye ba 12 ans ba 13 ans. Donc, à cause de pour nga na yebani na ambazi déjà c'est pas fali mais à répéter à car ba coulus na nous vraiment azwa qui plasté mais et servi bato batikali leçon que ba ko ki olonga ba ki pour ça l'erreur je ba ça l'erreur ba olonga pe boy ce que pour nga à télé bourgeois Nathan na wa ke na poto kabuya ndi bato nga na yeba donc kuna na tikali na télé nan Nathan ndé na yebi na ba kombona de vie boye de vie ya komona en face boyete de vie ya komona ndé na mona rien na TV na mona rien moi émission moko moi ndé na mona bango donc na minute bandeko batikali pena Arnaud Madouma ndé na sa na épée émission donc na minute ndé batikali wana basala siko effort ba miteka bango moko pourtant il fallait rolongola bango parce que ba départ oyo et puis ça appelle leader maele yango moni Kofi akangela bana ni ba obayaka na badani ba mineur akangela ba mineur motema ayo fungwana suka pona ba déception azoki pa ba faire ba fali ba soleil banani ba montana e ba longwe et puis ça ga méfiance ya leader et pas ba musicien o yazo kamba amon on dirait vous mena ki ga potona ko zo misa potona betana ba mu botika na bino donc bato batika lipe est servi bango des leçons ceux qui ambasi mutande ko défendre fali makasi bo lelo azate il semblerait qu'il a tonga ki alingaki mwana ya fali to ba longolié to yemoko alongwe donc dites-vous ceux qui ko ambasi ayebani moi ndambu koleka bino combien plus forte raison bino bato botikali donc est servi bino des leçons. Et servir des leçons, quand on a fallu pour pas l'artiste fallu pour pas il paraît on n'a pas aussi de preuves. Ah bon ici na banana na maman banana. Si j'ai remarqué na moni Keinana Kelia baza vraiment joyeuse ces derniers temps et bon ngana lo ba à chaque fois biso nous se tourna ba maman bana ce qui est sûr est ça que na ko abuser relation ya ngai na maman bana ngate
ata tokabwana parce que il y a très mauvais sangisangana yewana. Donc c'est tout à fait normal bazu pas bon ça et surtout bazé suba na basi. Donc ata bakabwana ki bange bazong saka relation na bango pona kosola ta pona bana. Kozong sa relation wa mosta mobilité parce que mère na biso nani Barcelone a olingati azong sa sur relation na fali pona kokima makelele na internet parce que bat baby fala za mbala na ketchup. Na ketchup petanga yo mobile na azongi kosola na mwasi wana kuna poto et créer ka ba problème. Donc fali au sala effort azala na cœur ya scandale mais azona au ka bana. Lokwa ba solo lina bana. Moi je souhaiterais après ba concert na oyo azwa bana na nyonso a voyager na bango ki avani na bango place mo a bien en tout cas na peut-être 1 mois et demi na rozala off. 1 mois to 2 mois et demi na rozala off na olexa journée nanga tananga na ba nanga. Si ça va être facile. Évidemment que ça va pas être facile pour Fali a okyo bimanaye sera voyager. Donc mon da voyager na ba musicien na voyager na Marco 6. Il peut le faire comme ça avec ses enfants aussi. Na ka ta délégation à visa sera reçoit 10 abaki si 5 to 7 ba no azana bango a tie bango voyager na bango et créer affection à bana parce que bana ba ozana hôtel na bango ba sakana ba osama na bango ba yana baleki et puis papa za retourner à mission ba préparer ba événement na bango. En tout cas il y a une manière ya ko créer bolingo ya bana wana parce que so il est le papa azati bana va souffrir na affection oyo papa réunira ki bangote. Voilà. Merci beaucoup Noko Yams babiti le faire école apparemment no azuba visa te azuba visa azu 87 visa. Ah bon? Ngaza goloa. Okay. En fait, dans Gaulois, je suis fanatique à bonne musique. Je suis fanatique à bonne musique. J'ai soutenu Ferrego là, j'ai soutenu Fali pour pendant concert on a Stade des Martyrs. J'ai parmi bateau ba chama kelele. Na concert ya Ferré, j'ai parmi bateau ba soutenir Ferré pour beta concert wana. En tout cas na mouya mayo nanga de près. En tout cas na sala ba 200. J'ai parmi bateau na 487 visa na Ferré faya benga nga sana sengaye. Bisanga yozo visa. OK. Nga la baja ba balanda ba tout pour na ki ma sa oyebi ko senga senge kitsa moto valeur et kitsa moto valeur le roi poto ya savanté non ko landa te pour na bisa OK pesanga yi visa to non surtout na milieu ba musicien nga linga yi férié moral loba yango parce que férié moko asala liste ba to yi faut remercier na concert VIP ya bling bling après concert Stade des Martyrs comment on a figuré na kati. Donc en tout cas les padres par rapport à Bundaka pour la Stade des Martyrs en tout cas communicateur OP à Bundaka Tchayepe mais c'est normal na to musuba ko fingi la faire Fali kaka po bazwa visa ngana okamwa alors ça makambo biso to sala te mais to communiquer d'une manière positive pour l'artiste to l'accès to ba grandeur ya cet artiste to l'accès to ba mon nene ya faire qui est faire ego là to l'accès to bilo wana nyonso mais lelo faire azuba visa. Il semblerait qu'il y a eu 87 visas. En tout cas, je ne confirme pas. Je suis dans une source dans côté. Source dans mon avis, il y a 40. Bon, tout ça 87 visas, 87 ans, orchestre dans combien de personnes? Tout ça, nous analyse. Non, ça orchestre là batum soin à super ba communicateur. Ba communicateur à faire ba combien? Ngana ba communicateur à faire sur basé belé ba 10 là. Ouais, bah petit. Bateau ba lobelara ferry, bateau roi ba yampa kata longa comme pas héritier mais yampa kaifa. Ouais, ba roza ba 10 ba lobelara ferry, mais au fer azara plus na bango ba 10 té. C'est au check 40 orchestres bon 10 wana e bateau et comme 50, beaucoup ba 87 ndeni. Vers aussi ba touche comme mégateur. Kosimba oyo simba touche kama ngulu mais watna loenge batu musuba kimi kuna ali pour la majorité ba okima na bango ka et puis si yo surtout ceux eza tandis que yo ana vision bête ba concert et belé na poto il faut faire très attention ya on même ba n'importe quoi na ba n'importe qui ba biso ba sara o to na ba vision na biso donc nga poto to meminga Israël to meminga Japon donc l'auto mononzonga pona sala mbon na Congo. Très bien. Donc faire égal à si seulement si Azuba visa. Nous avons noté que ça moins en retard par rapport à travail. Concert le 20 le 21. Le 20 le 21. Le 14. Le 14. 6 jours kakaté je suis. Si. 6 jours tu as 5 jours parce que tu as 5 jours parce que bango faut bako makuna avant les 20. Bah voyager le bidé. Nayoka on dirait première équipe il qui est le bon. Je sais pas après concert on dirait va peut déjà na programme en voyage sûrement on dirait Faiba Kendi. À ça la marambo professionnel
asa makamda sélection na Kinshasa te awa to ki stade de Martyrs biso toza bato somba ba biya ba VIP to vandi place moko na bato nyonso tozaki atana il y avait pas la différence entre VIP nanani donc asa la vraiment l'homme professionnel et avec sa culture il y a Congo sonité déjà côté musique j'ai confiance à lui juste côté organisation ne le on le bela et vu qu'il y a personne va marque amine ne ba Adidas wana ba soutenir en tout cas il doit être vraiment positif et puis ata makambenga au sala je crois en tout cas faire ata comme le même jour au moment que musicien ne ba makambo ça te me faire déjà yemoko aroyemba et puis là concert amené et puis Kofi Olomide signale déjà qu'il a osapé le 29 le 21. Est-ce que ça pour Kofi Olomide a le droit invité surprise à faire école? Bon, naza pour tandis que Jibaza si Kofi a soutenu Ferré dans un moment difficile par rapport à Fali par rapport à Ferré là où il a Jibé. Est-ce que ça te peut que ça a fallu monter ma passe? Est-ce que ça bolingo solo? Te Ferré a bolingo ya Kofi. Makasi bato ba loba yango pe ke azara plus na affection à Kofi que ya clan Wenge. Bato ba loba yango parce que Kofi va venir soutenir Ferré si côté. Ils appellent un concert côté. Seul musicien a matanga Gigo les ala ka Kofi. Na ba fia na nyoso. Ya on a bien est-ce que bolingo Ferré na Kofi? Et ça faire à kolinga Kofi à considérer Kofi mais na ngamba Kofi. Est-ce que ça la ngo par son cœur ou pour faire jalousie c'est probablement possible les arabes pour la jalousie pour faire fallait pas rappeler moi vertige que veo manga ou t'es pas na accident na ngate wana pe eko faire partie quoi mais eko za la bongo parce que mutazo embela mwana na ye moko na yebaka na ba période moko Weranson a oboya faire mais azo soutenir fallait si. Non, ils avaient pas que ça me fallait monter ma faire monter ma passe. Parce que na souka na ngwa to moni vieux pension na fallait les carter. Donc ils allaient ga bablo mo bo faire yo kango faire yo kango. Entre temps, te maza pe ka na soutien ya clan Wenge ba Dolph ba Jibé ba Wenge. Ba ki sur yango en tout cas baza aza vraiment na soutien na bango. Kofi c'est normal. Mama yinga mutaimbi yango Kofi. Abogela ngo mwani na mwasi na mama ali. Muta obogela mwana na ye moko abota jeton. Ibo obogela fali jeton. Ezangani. Ilute. Donc c'est juste ça maman, c'est juste ça. C'est à 3 mois, je suis d'accord. Je suis d'accord, fallait Kofi a kendo visiter kuna et puis Kofi a de musique, Kofi de musique. Kofi de musique a kendo kuna visiter concert wana abeta et puis ça mo kala Kofi beta na sala munene bongo na espace Schengen et jumbe moi Kofi moi kala. Et puis est-ce que Via est disponible? Oui, il est disponible. Mais il semblerait que Via comment pour moi santé. Je ne pense pas parce que oui, Raza disponible à répétition na nyoso, oui Raza toujours wana oyemba zobina et puis oui Ramu tabanzo to lemba ora JBT oui Raza sportif. Et puis tu es sur le toi si tu que faire benga ipewera. Aime soit benga ipewera. Aime soit benga ipewera. Mais par rapport à l'emploi du temps vie. Mais soit benga li solo linga beta mapo clan Wenge na songi tambola makasi ata biso ozala été mais so ezara ba kenda ina ba maître na ba nani li soleil makaki to kenda to te faire yemo pas ko boya parce que so li soleil bimi au moni li soleil rebo ndenge bimaka et créer et tort et bimi le rond dirait autre ba finga rebo or rebo na faire ba solara na koki kozala soki na kozala na oya parce que beke azana ba programme na ya voyage ils déjà bongo donc soki na ozala na oya c'est fait que rebo était à voyager ba golo ba fâché ba niati rebo or c'était pas l'idée donc faire à un sous le roi et servi un peu de leçons de la forêt aux alatés moi na le on a TV zate to na ibisa bureau na ngezate pour so na ibisi bango ba ozon ba bimisa on li bande ba journaliste allez comme sous problème ndenge ba solo la rapport nous voir ben sonner na concert na studio ya dynastie. OK on comprend donc blo wana nyoso et servi bango de leçons et puis je crois pas que soki wera faire ibisa qui Wera zaki na temps alinga boya donc sur mes affaires abisi wera mais wera za même son attente abisi venaye souver azana attente et puis voilà au jibe moi dans la production belé ah neto aussi c'est mission à biso concert à Aqua Splash biloko bungi
ba trouble salamé, ba scandale et tout. J'ai appris que Aquasplash bango moni va produire ferré. OK. J'ai appris. Les producteurs moko ta outil libanda to ferré moi c'est produit. Bango mo Aquasplash va produire ferré. Mais erreur ni masara, il fallait qu'il va calculer qualité ni balinga ba benga ya public. Il y a entre 5 000 francs, $2. OK. VIP $10. Classique $5. OK. Sigoyo les gens ba master na ngai mo ba kenai concert wana parce que nga na boulot na zo temps kendete ba kenai concert wana lobby ba kotisi abie maboye na 200 000 futa pona mutu moko mbongo esili akei na ya kotine concert avant na terrasse mon libanda ayo ra fait ndenga oyema déjà avant faire koma déjà Aquasplash azoyi ba disposition ko longola ba jouer nyonso bana basaka na wana batoboka na nyonso bilo wana nyonso pour à libérer quand même espace parce que Aquasplash ya munene e bani na poids lourd boye e bimiti na sima kota rai donc rai siko ti yoko na poids lourd e musika do e munene donc eleki izini ya café ezalaka wana izini ya café ezalaka Aquasplash eleki na munene sikoyo comment vous pouvez calculer moto abetaki concert il y a plus de 80 000 personnes Bochaye na Aquasplash où il y a même pas 10 000 personnes. Il fallait une stratégie. Il fallait automatiquement matissa billet ata baya mingité. Il fallait battre billet ata na $5 ata $10. Parce que déjà $10 petit peu à 10 000 na luga elo na kati elianga. Donc idée ça qui va ba melata, il va pas jouer taïda melata parce que il y avait tellement de foule, ba qui belé biloko bukani ba ça ba perte ya biloko belé. Prochainement ce que vous ça faire kuna à jouer kuna, il faut bocher la yé bocher d'abord sécurité parce que na moni na podium, ba to musu ba mati na podium, ba qui ont menacé artiste na podium. Bon, on a un menace, les fanatiques de la race, on star, oka matare moi yaka akanga fali we fata ki maraboui. Les bateau ba yaka amata na podium pour kanga star na nzoto. Parce que tu vois qui est belé tellement place les qui serré gloire a dit que ba kufi kunate parce que ils a qui serré na bisi yo ba otambo ni na mu pepe boyi. Donc moi tchelo ko les ati ba obenda ba yo obenda boyi. Na kende wana na ba 19h mais na bin jamais na ko tata na yo kufa. Jamais non Mekati. Ils ont été tellement serrés. Ils ont eu concert à Souka faire à Obeta na Kinshasa pour voyager. Bah ils ont calculé bien, bacha yango ata $10. $10 et puis il fallait zalata et puis ma bébé ça qui va salaire sous prévente. Il fallait que zalaba billet sur place. Bon moni marqué place to calculer que ça il y a 7 000 ou 10 000 places et coquilles, guichet fermé. C'est fini. Mais le gars qui déjà prévente, tu vas billet avant, et causer, on va tort, tu vas billet et puis voilà, félicitations à Ferré parce que le concert est bien. Bravo. Bravo à Ferré Gola et tu vas le déclarer pour la blouse à la tagi. Ouais, je sais, tu as une photo blouse. Blouse voilà. Avec sa blouse à Banabasi. Mais ça les scène. D'accord. Ça dit babé en Égypte ni Célestone. Jibe c'est sali Célestone. Chemise Célestone. Une chemise Célestone mais na col nango, col main mi bali. Col à ma bokopé, col à mi bali. Ils ont Lucas Sikapi. Ah, ils ont Lucas Sikapi. Ah ouais, quand on a la monnaie, on a bien préférant. On a bien préférant. Na sebe na ngamo so na zui la maman a bongo na betango na mbati mo amukie ya jean na basket mosco ya noir to ya ba couleur. Ah commandango hein. Commandango to sombango. Commandango félicitations à Ferré, bien habillé. Nga sepele na concert. Ils ont tenu de scène en fait. C'est normal. Après la télé mbaba na basi na scène et les cara. Vous avez ba miskapa Michael Jackson, tata ba kabeli nga on la tate. Ba miskapa Michael Jackson, kabeli nga on la tate mais très cher. Donc bon la blo vient absolument mbola tate alors la nini mo bondo mo vers la télé espécer à boulaya. Non mon compte. Il y a confiné dans la tate pardon. En tout cas un grand merci Noroyam. So vers la plan à bomba romena palais.
Vera beau, ça fait. Ana ba chemise ni mo ani atagala ebisio. Kofi aza unique à son genre. Unique à son genre. En tout cas, tu sais, la vie soit boga. Na évité no yamse un mot pour Adidas Arena. Adidas Arena, en tout cas, bah Congolais, tout balinga bonne musique. Je vous invite le 20 et le 21 d'aller savourer la bonne musique. Et pas Papa Hervé, le padre Nika Bolonina, pas de Zouri, Papa Hervé. Musique, ils ont un rendez-vous moko. Ils ont le 20 et le 21. Bateau va salara le 20, Bokena Bino Moussala. Boyana Mora le 21. Bateau pe bayaka. L'histoire retiendra que il y a un artiste musicien congolais Oyo a joué double arena avant de nous au Salango. 9000 places seulement, mais x2. Et au mon arena, Marambo et Salamelo na Aqua Splash. Yango et Sama na arena. OK. Et go Bukana, en tout cas, Adidas Arena va réfléchir ma bé. Donc, fait pas ça faire à 4 jours, à 4 jours successifs. Pour monter à tété. Pour sinon, n'a pas tout boya samedi, n'a pas tout boya dimanche, bah on tout batou belé va rater. Donc, na bisi yo salwana et ko Bukana pour 9000 places. Donc, ce va commirara 10 000, il y aura des morts. Il y aura des morts. Donc, Adidas, la sécurité, en tout cas, veuillez vraiment assumer votre responsabilité parce qu'il y a un artiste musicien congolais qui va livrer un méga concert au sein de votre salle Adidas Arena. Par conséquent, j'invite toute la communauté congolaise d'être là le 20 et le 21. En tout cas, tout savourer la bonne musique de Papa Hervé Ferregola. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci na batunions tout. Bon lundi analyse na biso et tout ten na bino mbalasima. Au revoir. Au revoir.